L'actualité tourne encore autour de la culture congolaise, mais aussi autour de la communauté congolaise. Maniké de John. La vidéo de Maniké de John est devenue virale par rapport à la situation aux autres traversées dans Poto. Sur ce, restons dans la même famille, restons dans la même concentration pour parler aussi de Kisinjora Oyo, santé naïso inquiété, battu belé sur les réseaux. Puisque c'est la même équipe auto-voyageur na bango, mende tozor ba visa, comme il m'a invité à Fali pour pas na barena na la trilogie, où il marqua d'ailleurs époque nango, parce que les lots de toza boué, toza le 28 février 2025, ça va faire 5 ans, jour pour jour, depuis Fali sa musique na poto. Je suis Tonton Bev, les transferts le plus cher de la presse congolaise internationale, 12e merveille et motivé de toute une génération, Monsieur Autotune, NFL, cerveau penseur, jumeau de la vérité, l'intellectuel pratiquant. Moi je ne suis pas au milieu du village, mais au-dessus du village. Séisme. Bienvenue chez nous. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Vous avez compris, d'après l'annonce de quelques sujets on a abordé déjà, tout on a annoncé Bino. Je vais débattre ensemble avec Demeure. Comme d'habitude, l'émission de ce échange de tout ça, la Zoloba, Zoloba. Bien qu'il y ait une police, il y a débat. Sur ce, merci à tous nos sponsors. Notre sponsor majeur, Maliane. Merci à monsieur Jean-Flavien Kaniki, maman Sandra Guito Kaniki. Un grand bonjour comme ça à papa Caviar, monsieur Guy Bompongo Kombe. Je salue aussi général Kelly Charoston, Mouktek Service, maman Thérèse G, maman Charlie Bozio de la fondation UESD. Et puis, tout au long de tout évoluer tout Bakisango. Mesdames et messieurs, Mbongo ya Est, où en sommes-nous avec la promesse de Werason? Tel père, tel fils? Point d'interrogation. Wata qui revient avec une nouvelle salle, mais un peu plus petite que la scène musicale. Est-ce que... Moi, comme on le veut, c'est tellement belé. Je vais demander à Credo Créa qui est derrière la caméra. Apé Sabiso, les tout premiers spots publicitaires, et puis on revient sur ces plateaux pour débattre avec coach Nyangi Demer, l'international. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. De retour sur ces plateaux, Maliane, on est les sponsors majeurs des DAB. Donc les produits Maliane sont là pour ceux-là qui sont dans les besoins, qui veulent entrer en contact avec Maman Maliane. Donc contactez-nous ou alors écrivez au numéro qui est affiché dans le spot publicitaire auto du Fizaka à chaque émission de DAB. Alors sur ces plateaux, je suis avec elle. Demeure Nyangi, bonjour. Bonjour Tonton Bev, bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Très fatigué, c'est le week-end. La semaine a été très surchargée avec la formation de la nouvelle équipe de DAB. On a fini aujourd'hui et là on est obligé de continuer de travailler. En tout cas, mais ça va par la grâce de Dieu. Comment se passe la formation? C'est la première fois que tu puisses former les gens ou bien tu l'as déjà fait dans le passé? Non, hein, j'ai l'habitude de donner une formation. J'ai formé des hôtesses, des agents de terrain. J'ai déjà formé même des acteurs. Alors, pour moi, c'est pas la première fois.
peut-être dans... Même ici dans DAB, hein, on a déjà formé, mais ça n'a pas été filmé. Ok. Parce que chez nous, la formation, c'est à n'importe quel moment. Donc on apprend toujours. Ça, c'est pas la première fois que DAB forme. Toutes les équipes qui sont passées ici ont suivi une formation, ils ont appris de nous. Mais malheureusement, ça n'a pas été filmé. C'est peut-être la première fois que les gens voient. Et on se courage, comme on commentaire, c'est bien, mais vous n'êtes pas encore apte à former des gens. Toutes les équipes que vous avez vues présenter des émissions ici dans DAB, sauf personne à part nous-mêmes, tous ces agents qui ont travaillé pour nous, ceux qui sont devenus, c'est notre travail. Ils ont tous été formés par nous. Donc, ils repartent avec de la matière grise reçue par DAB. Donc, voilà. Donc voilà, et la formation qui se passe très bien, qui se déroule d'ailleurs très bien, parce qu'aujourd'hui c'était le tout dernier jour de la formation. Alors, Demer Niangui, parlons de la communauté congolaise. Je me plonge encore en 2023, ça veut dire que l'effervescence autour de la trilogie des Fally Ipupa, Affaire Visa. Affaire Visa, dans l'équipe, nous étions nombreux. Il y avait Thierry Mombaya, il y avait Demer, il y avait Aïdor, il y avait Valdi, il y avait Bev, il y avait Njora, il y avait Maniké, etc. Aujourd'hui, tu dois assister à la scène mort de Salabiso, passe la motema. Parce que, et comme il viral, mais Nandenge, il y a bien été. Parce que Moni, quand ça est viral, ça va bien. Ça la paix vidéo, na yoto, yomo comme les autres qui est dans sens il y a viral, mais na posture il y a bien été. Maniké de John. Tout petit poto, toké ba poto, tout est bien réalité à poto. Et aujourd'hui, vivre ça, na monoko maniké, na habité ce qui n'a pas yanga na yo photo benga le kuta, to bato bazota laye, ba confirmer pendant que ça ba réalité à poto. Alors Demer Niangui, je vais aller tout droit au but par rapport à la question d'Angaï. Qu'est-ce qui se passe avec Maniké de John? Parce que c'est pas la première vidéo, c'est pas la deuxième. Ils appellent premier audio Tetoyoki dans Makamboyo, qui est comme quoi Maniké délaissé, abandonné. Puisqu'ils ont la sensibilité belée, ils appellent des comme ça dans l'émission eux, ils apprennent à la première occasion de suivre elle-même Maniké en train de donner son propre témoignage. Alors, je vais demander à Credo Créa de nous balancer la vidéo des Maniké de John et puis on revient sur les plateaux pour prendre les avis de Demer Niangui. Raina, merci pour les fleurs. Tant na yé, bato belé ou na bando solana bango bandi konanga, bakangira ba téléphone. Babenga nga suste so bengi so na bengi bona zo bango suste. Perle Myriam, merci pour le fleur. Donc, ezaki ke o tant na iya ki poto liboso Maniké sokoyo tikali o mona to peso musala o kozala bien tikala na yo, mais à ma grande surprise na yé na fandi bandeko nanga bato nyonso bande ko solisanga bato nyonso yo babande ko bananga Maniké so yeto sala boy babenga nga suti bayambanga pe na téléphone ti croyant que non singe sika olala, croyant que non singe sika ofanda, croyant que non na otelingana. Mais bande ko na ngande na ya ana poto na se concentra plus na prière. Na esa nzambe nga binzambe de 0 à 50 ans na passé vie na nga moko. Mais na e poto na ye na obandela 0. Mais à 0 ana na obandela 0 nanga ezayo Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 0 nanga ezayo. 0 nanga ezayo Nzambe. 0 nanga Maniké. Ezayo na ye anana ndikoti na mututi. Na ye na poto kindeko tikala kana kombo famille kufa. Famille kufa nango. Omuna ba omunde bavanda ka batala na te bayoka na te baloba na te baswa na air nyonso ba vivre na concurrence. Si on a tali pena, on a grandi ensemble. To lia ici comme to kenda ba classe ici comme. Bon excusez nga nazala très fragile son oloba makambo e chokaka.
maya miso ebimanga mais omona ke no famille ekufa mais bayokana te mais quel mo vivaka boye awa tovivaka boye mutu na kwenda ye awa eza mutu na bana na ye na bimo tobotama bandeko mpo na nini tobotama bandeko pourquoi à quoi ça sert tozala bandeko bozo bafamille etika na kombo famille ekufa alors qu'on s'habitue nango ça me faisait très mal alors il fallait na s'habituer nango bat nyonso tunaka o poto ya la ka boye ngabi poto ngo boye do ma famille ekufa bat bayokana te bat ba vivaka na crainte bat ba vivana na obangana bat ba vivra na ba limite c'était vraiment difficile nata nyonso na faille na poto on a vivre donc na yo ko apprendre makamoko oyo na yeba te ki existaka nayeba te ke mutu okofanda epa ndeko na loba no bima kende na 0 heure mboka nayebi te mboka malili boye na obima na kende ndeni ofanda pena ke no tante na oyebi so abiluka esika okende na oluka esika na kende mboka nayebi te mboka malili boye mboka bakangaka c'est triste mpona nini na remarke bato ebeye na poto bakende à l'église ka po bakende baoki otonisa église po place olatela mbe ya la te po ayebi na église eza milieu congolais aokende olatela mba baomonaki alataka aoke na motema bolingo eza te na mitema ya bato yesu aza te yesu aza te baovivre mpo na matalana yesu aza te na mitema na bango mais le il faut toyeba l'éternel existe. Raina, merci pour la fleur. L'éternel est là, Jésus-Christ est là. Raina, merci pour les fleurs. Tant na ye bato ebele ona bando solana bango bandiko na eza pire miso so lokuta babi ko konte na mutu eza mawa na ye pena poto ngabi awe zakande boye men miso so ba obeta kara benge pena tangi message na répondre ote papa na obengo te pona singo na obengo na tunu to mandai ko tunu na ba santé nande na aka ko expliquer mobile na ngabi ça va bien na ngamo kwaza awa akananda kunikuna na opese lo garantie comme ça par mois obando futa po yebi elengo tikanga awa mbongo tozaka na onda buna pesa kayo au cas où aussi ba po aider yo na début kanga aussi ba problème kuna aider yo na début kanga motema ngana ampiaka na début ya na fabanda otina nande tozo ba problème mwana Georges merci pour le cœur nande tozo na ba problème mobali pe oye poto mbongo pe na kina poto na zonga kitana zonga kana $100 azoki nga sous en charge ozomona ezaki facilité nande to koma ki kabebi kaka e koma ki leo eleba na ye awa na bandaki ko compter na bato nga na compter na bango ba décevant nga bandeko nanga na otanga na ba kombo na bango te mais nzambe alimbisa bango pe apambola bango na oye sabino téléphone bayamba te baoyamba te bazoyamba téléphone te ata pona 10 € ya bomona ba émission na sasu bato ebele te yago alongwaka Allemagne aye otala nga na France yago reti na ngai alongwaka na Allemagne aye bato nyonso babandaki kobetela nga batembe te opesa o mosala eza kaka na opesa sava na obetela o CV pa akangi telefone abloke yo na otya na hôpital na biso ya osasa elukelanga ta place na osenga yo te luke promesse sur promesse lokuta Congolais aza na lokuta je vous dis Congolais aza na lokuta yebisanga eza te maître John tenelanga kombo na osala elo CV wapi lokuta
lokuta Congolais za lokuta na yebisi yo. Il faut si côté bandox sabino son motika ko pesa ba promesse oyo réaliser té. Ta musuno lingana ta la place mususu. Na ko tanda ko malili ta musuno lingana ta la place mususu. Yo pesi la promesse. Ngana komi kotale la yo. Après tango sali yango te mote ko tsinga na pasi. Mote ko tsinga na pasi. Tango yo pesi la promesse yo réaliser té. Mote ko tsinga na mote ko tsinga na pasi. Makena nganda ku yango na makena. Mote ko tsinga na pasi. C'est pas bien. Moi, je manque les mots. Je vais te laisser t'exprimer par rapport à cette vidéo et par rapport aux réalités je dirais, de l'extérieur, de l'Europe. Parce que Biso peut pas mingi to vendre na Kinshasa, to na Congo. Et l'engin Biso ça token des potos. Il y a même déjà Moussouba Sarabiso. Ah, poto boya te tout le monde net bazo, lingate to ya poto. Ça tombe bien, naza devant moto accueilli poto déjà 2 fois. Ou mais la raconte na poto te demain en Yang. Alors, na sepeli mingi parce que sujet où les sujets ont touché ba réalité belé. Mbote na maman Maliane, maman sponsor major na biso, papa Guy Bompongo, papa Kaviar, message Komaki, papa Jean-Flavien Kaniki, maman Sandra Guito, parents na biso tozo na Losambo, ma marraine de l'autre côté de la rive, maman DS un peu si Mbote, pourquoi pas, maman Patemka, Bouzé Belé, Bolinga Absolu, Jonathan Kalonji, maman Divini Kali, Mifi Menga, ma copine na PC Mbote, pourquoi pas, Marlène Massia, Bouzé Penzé Belé, Christelle de Dieu, soit maman Echel Ngoma, au soutenir absolument accompagner Abisso, maître Arnold, vraiment Bouzé Belé, docteur Joe, Bouzé Belé, maman Chantal Koupa Nakani sur les lots, voilà qu'on a fait si nous beauté, nous m'a dit Mozo Kanate Boué. Danono yo Kanato, yo Kanato, yo Kayo. Donc voilà. Alors, Dave, nato na kenda poto, tonto komi poto on est là sauvé par à pied levé. Donc na zonga na sac émission moko ba finganga. Tout à fait. Na lobi on a live na oloba on pawa. Na sac émission ba finganga. Na loba na ke poto na pesi conseil. Na obi na poto nga na moni. Soko aussi au leki si 30 ans aux avancés en âge makasi ou ba 40 ans aux parents. Yoko ke sukuluka vie na poto. Mieux vaut autant que ça moi nos classes à diplôme au bongi sélénion so tindie na poto pour ya ke kotanga kuna. Un jeune a plus d'opportunités à l'étranger que Mukolo. OK. Parce que c'est difficile là-bas. C'est pas très facile. Et aujourd'hui, s'il y a le choix entre pouvoir na poto na Congo, ce qu'on réussit à Congo, ça t'a $2000 na pambo, ta 1000 kaka na Congo. Koke poto te, organise ton na Kinshasa, banande ba bima. Yo fanda na yo. Parce que ceux qui déjà ont 1000 na Kinshasa, 2000 na Kinshasa, que ça nini na poto. Ngata on a lobaki yango, bato ba monenga mabe. J'avais dit poto kutu mieux vaut à la développer à les États-Unis. OK. Parce que kuno okende facilement ba peso mukanda facilement aux logement. Mais ce comme ba kopa poto ko boire ngunda na kimukolo eza malonga te. Vie eza dio pour na Kinshasa na poto. Monga malonga eza te. Conditions de vie, les choses sont difficiles. Balo na batu vérité. Te balo na yo ke critiquer poto. Yo ebi poto. Yo eka poto pendant des jours. Yo kani soit na maîtrise à poto. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Aujourd'hui on en est où? Ngai na kutana bat na poto bazo ebisa ngai ya aussi komi sala makambo mona landa yo loko za dia na visa mona ozwa kima na yo etc. Moi je me disais mais non qui m'a poto non ça ni moi j'ai mon entreprise, j'ai mes activités sur Kinshasa. Poto na ke poto non ça kan internet. Donc c'est que tena na Congo na ça na kan internet. Mais vous avez visa va et vient. Ngana kutana batu na avion jour na ozonga, botu na mwana ozongi pona nini na poto ko landa ba formation fa otikala. Et ça vision na ngata, nga vision na ngeza na sala mbongo. Et na modèle na mona poto na ko sambongo na poto te. OK. Ngana za mutu mona zaka actif. Ba mutu ba up and down. Kende zonga. Siko oso va na poto tout est coincé au fait. Mais on a pas de nini, on a la caillou, on a servi dans restaurant, distribution. Non, ko sa musala wana te. Ezate pour no dénigrer bat bossa musala ana.
on va toujours se dire que c'est non ça musala parce que ba yebeke ba ko sala. OK. Et ça parce que comme il a pas toi na choix te ko pour pe sala yango wana. Il s'adapte dans la réalité. Il s'adapte dans la réalité mais on a mis ton na choix. Non, on a été dans un restaurant, c'est vrai, dans le format d'agent de terrain, c'est vrai que dans une agence, dans la bouteille, dans la serveuse. Mais et sa compétence dans la tête, nous avons côté mathématiques, nous avons la patience, on a il y a un hôtel, etc. Je ne pourrais pas. Je ne vais pas m'inventer une force que je n'ai pas. Si j'ai la possibilité entre aller pour faire ce travail et ne pas faire, je choisis de ne pas faire. Mais j'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font. Parce qu'il n'y a pas de saut métier. Moussa, nous se pèse à mon Moussala, mais nous n'avons pas tous la même capacité. Autant je ne pourrais pas devenir docteur, donc comme un docteur T. OK. Autant je ne pourrais peut-être pas être serveuse. Autant comme un chef et service traiteur T. Autant comme un militaire T. Donc on rapport ça un échafaudage T. Et ça c'est qu'on a des gens Moussala à Moutouana. Neti Moutou, ça neti na poste à directeur, tout poste important d'entreprise. Autant Moussa no ke Lukakayu na poto. Misala basa on a poto na CV ba comme c'est là mon directeur ta. OK. Imagine toi que yo zaka femme de chambre pendant 10 ans. Femme de chambre pendant 15 ans. Au matiku ba promotion kuna. Au comme chef ya ba femme de chambre. So na Congo ba peso o luka musa na entreprise ni pour ça musani. C'est qu'il faut comme superviseur ba chambre ya ba femme de chambre na grand hôtel. Peut-être. Oh baza déjà. À part wana osa musani so c'est spécialisé kana wana. Est-ce qu'on comprend un peu de nuance? Oui. Or, moi, je suis na poto, je suis ba classe normale na poto. Parce que ça va ba classe na poto, mon diplôme les a valeur na Congo. Oui, mais diplôme nini. Il y a classe nini. Mon ingénieur na poto, oui, diplôme les a valeur na Kinshasa. Mais et quand tu as CV et quand tu as expérience parce que ça va tester avant ba na musala ba mon appel connaissance aux zanango. Les gens qui chassent au bout na batebele ba uta poto na ba diplôme batangi libanda mais na kishasa ba ko zo musala te pourquoi yo kuno tangi no kaka ozongi wa na expérience te face à mutu oyo atangi ne kana Congo awa mais an expérience et puis relation lisusu to baté sur terrain ba avantage ça Osomona, c'est vrai que Kinshasa c'est difficile, les choses sont dures, mais si on veut essayer de peser, ba ta poto batika on l'acception que poto eza souka na souka, non. Et ça, moi je connais quelqu'un, comme si tu manager na biso, atangi à l'étranger, tant à zongi, à zo poste embalamment quoi azui les lotés. Poste likolo yo ozwango après plus de 6 ans sur Kinshasa. Je te parle de plus de 6 ans, donc on avait plus de 6 ans, 8 ans après. Asali misala zane pe na musala pe ka ya bien asali misala mabeta zane musala bien mais ba poste important yo zonga ta ba 6 ans 8 ans après kozana na Congo mais ta ba classe atanga libanda mboka donc soka zane na patience ozela tati akana mutu ngana tengi libanda mboka pena diplôme na ngezo peser bo puis ndiye atangi ka libanda mboka te asala pe na bamboka wana et il y a une expérience professionnelle il y a ba cassé une entreprise en a 2 ans assez une entreprise au 1 année. Et ça peut na CV. Maintenant comme na Congo ke luka musala kana ba entreprise a sango ya kombo o. Asali na epé, masali en fonction ba biloko asala wana te. Ayo mata au fur et à mesure que les années passent à changer d'entreprise, c'est après 8 ans. Ndakomi à quelle entreprise a eu poste important, quelle entreprise parce que pourquoi parce que o aye kolaki, ayo baksana expérience sur terrain. Au monde que les gens arrêtent de rêver. Oh baloba na biso so to libanda ba papier na biso libanda pesa na Congo. Oui, mais ça dépend. Ça dépend. Yo so ye kola ko kire ba toilette kitoko na Kinshasa awa ozo poste wana wapi. Et ça ba misa mso ça valeur kapo eza poto. Échafaudage na Congo ça la mate. Ça la mort. Luka na musala. Na salaire. Zo na mon poste. Na salaire ni. Tu vois. Or Manika zo raconter le moins important. Ba prometanga ba biloko. Pesa comme on na c'est le CV na luka musala. Est-ce que n'importe où ça les lukama aussi facilement comme ça? Mais c'est difficile. Ozomona. Moi est-ce que bengazi ba luka musala na comme manikete na mukanda ya mutu. To ebi réalité wana. Ba to mususu bazako lake ba comme obenga ya mabangote. Mais parce que les choses sont difficiles. Ba misu bazana to kenda to soana bombe na banda ko na moto comité. Ngana ko na banda ko to mususu na tuni ofuta combien biso awa ngana ofuta $750 mais na zarana mutu. Tala $750 en haut. On a villa na Kinshasa. Mais
$750 déjà un appartement bien. Attends, na Gombe wana. Attends, na ma campagne, na Mont Fleury. Et puis ça va appartement, deux chambres, on a standing moins luxueuse. Mais mon tour fout à Sinda comment boire hôtel na poto ki mawa $750. Ata yo moko. Et puis oyo kanenge ni azo générer mon ne. Ngana oki ba salaire ba tumusu na poto. A o toucher $1000 avant na poto. On a Kinshasa ba toucher pe ba $1000 bazali. Tala confort am to aussi ma $1000 na poto, tala confort am mutu aussi ma $1000 na Kinshasa. Au moins quelqu'un musu mutu a Kinshasa asa quand même nanda kwa bien. OK bébé kuta na car. Yoka, oh biso to na ba avantage belé, ba social, biso to na nationalité et puis traitement. Bino nde bo na poto boka ke Congo ba to ayo kufa. Oh. Nebisao. Nebisao. Ça veut dire que Moutou, il faut qu'il y ait un poteau parce qu'ils appellent Naé. Parce que c'est tant à réussir, mais toute terre n'est pas fertile pour tout le monde. Mais aussi, toute terre n'est pas fertile pour tout le monde. Alors, je vais dans ce sens-là. Bande qu'on a biso belé à communauté, toka ba biso tout okenda ba poto. Roko mana poto boé. Moutou bande au soleil na Kinshasa, ando chao na ba espoir. Tu arrives chez lui, du jour au lendemain, à Bisio, il faut bimananda kunae, au Luka. Au solarana mouto, comme kuna, au benge, azo yambasute, ton téléphone n'est comme éteint. Toi bloqué, ou même pas qui manque à biba, tout ça bloqué. Ça c'est une réalité. Alors, je pars sur ces faits. On a tous vu ici une vidéo qui était devenue virale, je pense qu'il n'a pas année 2019, après je ne sais pas trop, 18, 19, 20. Jazz Kavulu, bande kobimisa yeso ki na chambre. Janifa ya kufina rokufa. Amuso mukandate. Voilà. Il y a José de rendre position sous terre raté. Voilà, moi ka babwa ki bilamba so ki sa ki valise tout ça. Le commis maniqué. Mais avant maniqué, Yorobo pa bimaka avant comme un rebelle, oh ba chaka biso so ki na kikuku, boyena boy ba chaka. Moi ça la peut théâtre abimaki. Voilà, voilà. Donc ça veut dire que Zidane, ça tourne autour de ça. Que ba pesa nga ba assurance ba bwa kisinga ba pesa nga ba promesse ba landelité muta memaki biso kuna asundoli biso. Tu penses que batu oyo ça pena analyse na ngatu na yo personnel. Tu penses que batu manika zo accusé que ba laka ki ba pesa ki ba promesse atika na poto que ba veiller sur ye ba kusunga ye. Et ça batu ba laka ki na premier poto ya manike o ya fali to batu la kaki na deuxième poto ya manike avec les diawata. Papa, banda ya poto liboso ya mibali ya misatu biso tout na ba téléphone na biso même temps to na Kinshasa. Aya ya so za possibilité ba mboka na bima a okuta na opportunité be. So ya biso motoza. So ya biso motoza na poto okuta na opportunité be. Opportunité na kati otelo elo wana na comprendre tant bande ko so ba biso motoza bino banani. Moza combien? Soko ya okuta na opportunité belé biso moto zangai na koma na poto na poto na de côté. Quand je dis na de côté, chez qui je peux passer la nuit, chez qui je peux dormir. Petit frère ma cousin ya ma maman abiso na mon été ça va faire plus de 20 ans avant na François na ba ke écoute te sika zate c'est vers sous kata na zonga na se souvenir que cousin moko ba maman zalaka na pesi prince mbote na kuta na oncle na wana na aéroport. OK. Na jour pourquoi parce que na benga que 2 jours avant na zonga na se souvenir na e fils aîné à oncle na ça leki na nga ya musique il faut qu'on tata 4 personnes. Attends na France mais na province moi musique moi y avait un ezalete parce que na prévena qui était il y a ça ba cours et pas kenda musala ngai pe na saki programme te que na budget disait qui était que nga fona ke oh même si fona zo traîner kende il faut coïncider na emploi du temps na e ya même si nga ko tout ko so na ke 3e poteau na to ça organisation mo boy que na prévenir à 2 mois avant pour kaye batangu na oya à s'organiser ozo monde si ko oneti nga bona na famille peut-être na poto est-ce que na ko kifanda o ala ne maman abiso que son âme repose en pas ba munde na poto tatine bijo akufa. OK. Yo tazova na Belgique akufa son en 2014 nenga na vande pas nani ngato na kita na aéroport na poto ba bisi biso au revoir. Mais relate-nous un peu cette réalité parce que tu dois comprendre. Ça veut dire que tant que vous avez une invitation Continue d'ambongo na facile
facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tango yo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Autant où tu as invitation. On arrive sur place. Il y avait des logements prévus. Non, il n'y avait pas de logements prévus. Parce que sûrement, Congolais ne sont pas en on a une conversation, Wana. Parce que j'avais signifié, j'ai dit, on part, oui, mais moi, je n'ai pas de famille. Ok. Tout le monde connaissait la réalité en partant. Ok. Et ça dit, donc, comment on bah, loger bisoté, la preuve te demande de parce que moi, sur la vidéo, mais tu vas vendre des skamoko. Tu vas passer un temps, bon, le candidat, est-ce qu'on vend? Non. Ngata on a commis na poto, to silicite, to commis de bossa la défense arena. Ok, au revoir, on se retrouve les soirs. Okay. Parce que, bah, prévenant que ko ya poto, c'est qu'on a des précautions na yo. C'est vrai que bah, zoé biso à pied levé, quand se le disent, mais il n'y avait pas de logement. Ok. En tout cas, tant que combat qui m'utazait surprêté. Tant que peut-être au longwa, m'utazait surprêté, oh, n'y a soit mature, à m'colo poser des questions. Toi, si son mutamta kende, on a na famille na poto, na tunika mombaya. Pour les petits, moi, bon, na poto, à celle qui a des réservations chambre d'hôtel. Na tuni aux hôtel, ni n'est-ce qu'un hôtel tel. Na bengi maman Charlie Bozo, na komi. Maman Charlie, tu n'as comme hôtel à Mombaya, ni n'est ébicier. Pas à tuni à chambre na bon, ébicier. Ba tuni pembe na chambre, oyo, chambre moi, les abandimés, oui. Et à benga, celle qui a réservation, bazo na chambre pembe na chambre Mombaya. C'est comme ça que va celle la réservation. Ok. Aux hommes. Tant que comme la poto on a tous un logement te mutazui logement nae bato na nyoso banda o luka biso na ba commentaire de mera koyate comme ba benga nga ba luka ngai na ola. C'est ça aussi hein, parce que on a si tout nga bino kutu okenda na tika biso équipe na ba idor c'était des appels mukolo bokoya benga nga on vend pas na ngai papa to koma poto ça veut dire que oh biso va un hôtel to va un hôtel à part dona yoyo mama international yo yebi dona yoyo ndenga za azoluka psia oluka na poto to kelia na ndaku na ye azoluka nga oluka pona la na ndaku ni à part dona yoyo yeka mutabanda oluka biso bato mususu ke va pe na ndaku ndenyo ebiete azaka mutaswano na téléphone tu vas pas aller dormir n'importe où total va faire criminel dans internet OK kota kuno ke ebite na so Ozomon même pas dona yo aya qui chasse na Congo allié pas na ngai otala na ndako même ça là les pas na ngate c'est quelqu'un que je connaissais donc mais tout de suite na kende pas nete alors ndé na vandi ko va na Paris tira que mess na yo mon message à maman Pat MK ndé ton mon message à maman Pat na bengi maman Pat boni bien oh nga zo comme bana kala na ebisio soko za na Paris oya ko fandi pas na nga mais moi je suis en province. Nebisi j'avais pas vu na tous les provinces ni ebisinga mess. Quand c'est oh mais tira kende akuna hier nga na ticket na gare. Alors oui na moni tira ko ta lobi on émission on a comme c'est comme ça que moi j'ai quitté Paris pour aller habiter à Metz chez maman Pat. Pendant ces temps exacte que nazanga esika olala maman Charlie Bozo a fouteni nga 3 jours à hôtel ma ebisinga que dès que dans longwa
Paris na ya mbala moko Belgique pour na vendre pas na ye nga na bise lokola na entraîner dans la France et que tiraza à Metz na ke Metz et pas maman Pat comme ça na olongwa na mata Belgique maman Charlie asa ya Congo asa mona mobile na asa mona mwana ngai et tout ça ne maman Charlie a eu téléphone a singa pesa nga numéro à maman Pat a ba solo liena maman Pat pour se rassurer esika na okende ba solo liena maman Pat et tout ça maman Pat a pesi adresse a pesi ba itinéraire makambu tout ba s'arranger ba salenga réservation c'est comme ça que na ke pas maman Pat et tant on longa kuna maman Pat a bengi maman Charlie a bisi demain en zolo ngazo ya Belgique c'est comme ça que na ke Belgique soki batwa na te ndekolanga nani angalinga zo ngana ndakune ngana kutani na chance ngai kutu mama Chantal Coupa ya manga ndakune pona ke ko récupérer ba colis na kutana mama Santine mama Nancy Nanzela eza bato belebe to kutana ba na nzela mais que pourquoi proposer oyo vana na ndakune ebo bazaki belete mais nga genre na kutana mama Chantal Coupa avant disanga zo expliquer la réalité à poto nga kutana mama Chantal Coupa na ndako mkete ndakune ya moi il y a plusieurs pièces 3 chambres boye et tout ça la peu place bien et tout mais expliquer la réalité à poto elle singa na ko sauter poto eza boye boye tala soko moni opportunité on vend des éco kana yo oyeba ka ndeni osala olobi to peso wa conseil mais tala réalité boye so ozo si bando mambo on a bien akid fanda ton na kepa maman Pat na moni mes kitoko banda ko kitoko na poser pe question par curiosité mais en tout cas réalité batu nyonso bazao benga biso nga ba maman Clémence ya famille Libota maman Clémence ba okuta nanga ba maman beli ya famille Libota ba kuta nanga nakutana ba hacker na ba Clarette ba nakutana batu mais batu ba peso conseil ya réalité muto flatter o teke muto koso mais belé ba kosi bandeko na biso na bato bazakolo ba yaka okomona ba mona na te ngako bato na bande ko imaginer te nde na mona ba oui c'est toujours comme donc ça. Maniké de John a subir kaka flatterie ya bato baba na poto balinga to mona bango grave tout le monde a na poto ba réussite ke ba bonga papa nga na poto na combien na tenko le ka bato nsuba vana na poto muta vandi 20 ans na poto na hiver nga na tenko le ka na poto pourquoi parce que ndeko na temps en attend bien te abima tomo akenda na pourquoi erno sonagar aluka bongisa mwana sa nini so kute na mwasi ya congolaise a se maquiller la tikitoko c'est rock feti OK donc est sorti na temps normal mututu tina ba faire en commentaire fils sans perruque ozakata bien te ba la ta mikonyo sauter OK pour oza musamso osa lo chaka abonné to chapeau ba bien on y bon chapeau mais ça pour toi lo so to ra bien te to chaka ba manicure mikonyo so bango ta manzaka basi pototi yo kute na bango généralement ils ala kuna ba manicure oté ba cha ba manicure ka era fait pourquoi parce que les musala osala ya bilamba musala osala ya ménage musala osala ya ba femme des chambres musala osala ya ba femme âgée ba personne âgée oko simbe na manzaka te to osala école esika bana okozana manzaka te mais tala ba bilo ba commencer na commentaire mais tu penses au bêtis expérience na yo on a plein d'expériences nanga Thierry tout le monde a son expérience mais partant il y a expérience on a se dit que dans l'eau on auto voyage qui wana muto esa kenda poto to pe muto za na famille na poto maniqué qu'est-ce qui se passe na pesi grand frère Nembota si abenganga to fola na qu'est-ce qui se passe biso ko to ba ke to na bande ko pena na poto te mais yi azana bande ko na poto bev omoninga na koli na nga mama biso a voyager atikanga mukie na tika na grand frère na ye na grande sœur na ye na cadette na bango na mama bango nga yebi famille za ka famille ngai bakolisa nga teke o mwana noko mwana mama kuluto mwana tata mwasi biso so tali eska to règlement na biso ondima teke o aza mwana mutu mususu biso makambo famille za biso nyonso surtout que nga na ngai ni biso to ebinde bakabula te biso to kenda na ndaku te lokwa bapaya nga na kende pas grande sœur mama biso te lokola cousine ye na ndaku te nga so na komi muto aposer nga ku question azate na kota na cuisine ye na sali na lingi yo momo na ba manika na ba ortinde ba na ndaku ba lingi nde ba lingi biso kola famille ozomona mais ça ba famille mususu oyo bakoli bongo te bakoli que chacun vit pour soi quoi. Chacun vit pour ses intérêts. Ozomona, pour toi la réalité mususu bev na biso pour toi réalité mususu. À cause azan de kono. Maman a biso betanga li sotanga comme en Afrique du Sud.
dès le soir comme la famille cousin na yemo en Afrique du Sud tonton aimé Kiz na pesi mbote bisou là-bas tonton oncle na nga wana azwa mama biso tanga koma na ba début na ye loko les cousine ndeko na ye abeskanga na olala yoko lala apesa ye mo espace abandi kolala na wana na salon moko na tanda boso bina ndona muka 5h parce que so ba kolonda ko balamuki bakuta ngai naza déjà debout na lamuki na soko na de propre na vandi bien vona nimba na kiti maintenant ba na sama batite wana mama biso uta ko koma Afrique du Sud azena âge nini à l'époque mais ndeko na mobali esaki eskanga na zala wana ozomona mais est-ce que ndeko nyonso a osala bongo ye musu ne bande bayamba ki parce que ande ko na ba mona kala mais ndeko ko pe nani manike et on entend ndeko moi bien normal wa bev na bité ye manika normal te manika na ba délire na ye ndeko délire ndeko délire ndeko pétage là mususu bazotia moi ba limite belé pe parce que neti page pro wenge la mama a publié nini alobi que manike ouais to tia capture wana azao va dépendre de kunae ba bengani ya ko bengana parce que manika bande ko tika maya moto manike azomi misimba simba na ye azomi sepelisa quand azomi sepelisa kuna azoganga bana ba oyoka et bana ba oyoka et comme ko comme fréquent bana ya mike ya ba mineur bazoka meme manike a oganga kuna tantine manike a oganga kuna ba comprendre que c'était malsain balobi na moi bwa ko sa mamba bote ngo babwa ki libana c'est en plein boutou ba bisa bima na boutou na malili ya hiver oyo or yo assure bev est-ce que ça normal ba ke ko bwa ndeko o azo vanda na mboka mupaya butu kwani balukela ke solution musute so ki peneza famille de bwa ke libanda bon ça veut dire que dès le départ même l'amour n'est pas sincère c'est que même ko vanda ba vandi ça ke o kapaba bima ma bete mais ba ne ko porter présence na mitema na bangote parce que ça ba biso okenda ba congé na banda wa batu oye biso ke ozale bienvenue na ndako wa mutu pa mukolo bisi da authentique clair tante nanga ngata naza okola naza oke congé na ndako ni o mona ke so oke na ndako muto oyambo parce que azana plaisir ya oyambo tango okenda bi ozongi penza apesi ona babilo ko kende tout ça en zélo ya ozonga jour naza diplôme na kenda tie pas ne pona ke tie ka poudre OK ozomona mais zaki na bisika musuto wanda ke des fois te na famille pourquoi parce que eyambelika ko bayambi yo o comprendre que bayambi kaka mais bayambi na motema ti ozomona do bande ko botika o flatter biso na ba message à lokuta bomoni poto ezaka ka différent na ko biso oui à part guerre biso atanza loko bimela mutu par surprise okuta ta lipa okomela mutu par surprise mutu ko dépanner et comme na biso to traverser ba moment difficile donc so kuta ko za ta famille noté o peso esika olala biso ekomela biso nyonso nde toza bweto na bato ba témoignage en loba na zanga esika olala bango ba edakinga biso vanda na bato na Kinshasa bongo mais la réalité pototin la preuve manika oloba libanda combien d'entre vous babengi manike yola lipa na ngata jour moko combien bon loba parce que boyebi ke ana mbongo futa loyer pour les moments pour dans un Airbnb demain on a une question moko très capitale pendant que on a deux questions c'est des questions liboso pour na makambo ya manike oyo babenga kae chouchou à diaspora pas c'est que ça bango mais je suis diaspora za moto so azangi sike fa bazo deuxième question nangai malam to sexa bango malam to suka wana deuxième question nangai peut-être question de me chiter na makamama nike to kota na njora parce que ça reste dans la même famille toke poto première fois biso tout to kenai poto première fois bando kabela biso à gauche à droite au bout d'un moto à peso 50 20 100 tout ça mais ce sont les mêmes personnes au bando kabela biso au bando sabiso pe en tout cas deuxième poteau bon et comme appena qui peut au comment net ouais deuxième poteau au kabela biso de tondo yokango les gens qui ont accueilli Maniké, les gens qui ont donné des faux espoirs à Maniké, tu penses que ces gens-là pensent que Maniké ti avant Dakar na bango, toi Zarana bango, à ça la raté mais mon a retourné à la mission. Ces gens-là ne se disent pas que Maniké gagne mais ne contribue pas. Parce qu'ils peuvent se dire que ah hier ni mutu internet ba kabila kae. C'est pas ça qui joue.
Jean Bandeko ba ki aye bato ya YouTube da ba simba la. Si kota tozana azo funga mapete, on dirait azo lingande amelama biso to bimisaka. Yango to tika ko vivre le quoi bato babonga. OK. To vivre c'est un moyen tozanango. Et puis bango bako kanisa biso to bonga na Congo ndeni poto vivre na YouTube pendant que bakoda bango ndi batindela biso. So tuni bango to kabela bango babilama na biso to sela mo ba cotisation to kabela ba mbongo siko ba mbongo bo kabela biso moko wana ya tanto plutôt na ndi yango to bongeli nango to tongini to sombini to salini to zalaka propre pour mutu foza propre mais c'est pas comme si on est bien non tonton Bev biso so toke poto bango bako considérer biso te que to ndenge mona bango. Na CPN le président en sous la belle émission Marlène Kassanga yambaki. OK. En sous on fait simbote. To pesi mbote vie mbote na yo. Pourtant kuna ya to kuta na peti mais na kutana kana Mike le. Na kutana na premier poto zara na Belgique. Na pesi mbote to so to ke fo lukai. En sous la bi to ndenge monte. Bomba vanda kuna biso ya na visa. To ndenge moko te lokuta mabe. To ndenge moko to ba ime. Mais bango baza bato ba vivre kuna babanda kuna ndebe ka biso na bango to ndenge monte so ba yepe awa bon baza ba bazara awa mais na minute par exemple mutu muso ya kinboé au tipo to oya kin au likasa a se réadapter na ba réalité parce que peut-être il est là tongi peka até osomona donc ba ndenge mona biso to ya na visa ba ko considérer manike ndenge mona bango te ko ba kaya to komi ndenge moko ko loko komo ya ko comprendre réalité mais manike je pense qu'à boaki déjà parce que mais mutu so boaki est-ce que ça zui so kutu ba vandi 15 ans na Jennifer na poto ti akufi bazongisi na cercle ya Jennifer na poto 15 ans c'est ni azwini Jennifer traversait toujours des moments difficiles. Ndeko na biso ya José de Londres. Et bien bazana bana modli kemba ko to kutena bango peti. To bande comme ça traverser un moment très dur. Gabi Kiwaka lui-même il est souffrant. Voilà. Alors muta ucho ya. Manike oboloba. Na comprendre bo bana bev. Na comprendre bo bana Mumbaya, bo bana demeure, bo bana Edouard Bokwala na Valdi. Pourquoi? Toi na ba chaîne yo ils ont monétisé. Toi na ba carte Visa. Ce qui fait que na ko va ngamo face à la caméra na ça analyse. YouTube continue au footanga et na na possibilité à s'organiser dans le minimum on a zozwa en fonction on a ozwa na ko ozwa penda kuna poto. En attendant na zarangunda na ngeleka na ko ozwa penda kuna poto mo espace mo ata ya muketo okabola na colocation ata ya $300 na ko ozwa pe nini bwebwe na osala mamu. Mais manike a tourner nini à part loba manike chaîne eza monétiser genre que chaque mois et tant ba recevoir pas est-ce que va pesa ke cacher ngo soki ndenge nini et puis manika za muto azara permanent internet ta ko sa ba vidéo tantôt plus tôt manika nourrir nde ba chaîne ya bato alors manike na minute au comprendre que bana ba betelo carte Visa na ndenge ya 500 na ndenge ya Congo blender la monétisation chaîne na so eza monétiser te tia maele bando sa ba vidéo na chaîne na yo ko tsala bato nyonso boyambi banike na émission na poto bo lukele solution te bien olinkaka ya recouper sa matière. Ba comédien ba télémé pour na makambo Jennifer ina bango. Mais ba chroniqueur botema pour na manike. Boza wana ba Jazz Kavulu ba Joma Tope ba Marlène Kassanga ba komone Mige Niema bino tout boza wana bande. Même ya pito Ken Piana par exemple Ken Piana ko tout dossier na eza moi soulagement mikolo. Et bo téléma bo luka solution pour na ndeko na biso bo sala quelque chose. Et ça a été que l'obito ralikambo parce que manike na minute à comme la disposition nabino boté les mabo sala bobunda. Pourquoi je le dis? Parce que na minute au-delà de la divergence otoko ozana sur ba choix auto sala manike à cause la nae protel bo soutenir ye biso yo bo pesa so ko penchant le kuta biso moto ba concernant que toi bato et le bon option de vérité les qui na monoko mais les lots sont na libanda mboka na kuta une situation difficile bev non ta la teke miga za sonani non ta teke za sonani luko zande ko Congo lo ba mabe aboyo sunganga na obenga parce que bango pende ba Kinshasa so kuta une situation difficile ba coincé pourquoi ne pas s'appeler to finga na te to bomana te to wela ne logote et puis peut-être soigner famille nyonso ko to ya mwana tata wa maman wa baswanaka ça veut dire on va s'entraider au luka ba solution ba Alain Kous bazawana bozebele na poto ba David Mombele tout ça faites quelque chose on n'a pas de choix on va s'aider on va s'entraider au luka ba solution
aujourd'hui maniki en Europe balobi soki azomona bapasi oyo azomona kuna moto amemaka na poto ipupa nsimba fali. Qu'est-ce que tu penses na aperçu à bateau bazomona bon que quand ça capote il faut ozonga toujours pas fali au mona moto akei na poto asali ingratitude et bien qu'il fallait ka moto za mabe tant que indela moto wana kasi fali moto yaki na fala zoloba nini lelo na ba commentaire sur na tangi na ba page zo poster makambo wana fali azomona azoloba rien. Est-ce qu'il faut to benga sou fali na likambo oyo to pour na moto ba musu pe comme héritier yone moto edara manike pour la deuxième fois les kana aéroport on va beta liso ke bakanga kai soit disant passeport pour na désactivation poto atikali libela poto atikali libela oyo eza wata wata et fali. Est-ce qu'il faut pas qu'on sous likambo? Est-ce qu'il doit faire quelque chose? Au fait, fallait appeler ça cadeau. Albert on ça suivi à utilisation cadeau. Ok. Akabele biso visa tout ça dans auto lingi. Maniquet on va proposer que visa elle avait le choix entre envoyer prince ou parce qu'il faut atina ka prince pour prince na moi na. Tu penses que ceux qui prennent azali na poto na pesa maniquet engeza même situation te azamo na mobali banoko batu banye ba luka solution différemment. OK. Prince aza penza na ba contentieux te ako subir ba conséquences à maman bango. Mais maniquet aza makambo. Neti maniquet déjà kozwa visa o azui afali parce que ça l'est Maniqué, tu es biso nyonso ndenge azara versatile lelo ya akumisi fali ndeko nae lo babenge petit frère nzo mso ala muka sali boso pa sali sopebo tu vois là qui vous dit que peut-être que fali montant à yoki likamane comme na mato ya Manico sérieux beaucoup de personnes aussi pensent que Maniqué fait son buzz nga beta bat matolo a créé la situation wana. OK. Parce que Maniqué nous a fait beaucoup trop de coups sur internet. Il y a ça aussi. La personnalité de Maniqué fait que même si les gens veulent prendre sa situation au sérieux, c'est vrai que c'est une réalité à poto, mais batum sous souper bazo mituna est-ce que Maniqué zo moi solo toi aussi va blague. Ozomona, il y a ça aussi qui entre en jeu. Après, Maniqué, Fali n'est pas responsable de la situation qui arrive à Maniqué. Maniqué mukulu, biso tout toi conscient, ben venez que na famille na poto. Même si la vie que na ndako ma pas tout ndako ma Charlie chambre vie des ans ko lala. Mais na ko mi lo baté que na ke squatter pas batuti mukono zo mukanda. Obi organisation batute. Ouais. OK, vend pas en tant que qui. Tu vois? Normalement, moi j'avais parlé de préparation dans une émission dans Sarah Nabara. Il faut s'organiser et se préparer justement pour pallier à toutes ces réalités. Manique, biso aseka biso otozara makambute ba onde bazana ba succès. Manique on loba que poto le bossa zonga na $100 na maboko. C'est ça qui m'intrigue et qui me choque d'ailleurs qui m'interpelle. Demain Nyangi, toke poto ngana yo kutabino. Yo ça là 2 semaines. Ozongi babi ozongi okoki poto te bakabeli te ozongi na eloko te mais comment bato batikala kuna baloba ke bazana ba succès ko le kabiso nyonso ke baonde ba autorité morale ya succès bangonde bazanga kabisika kovanda bangonde bazanga ka bato ko sunga bango bangonde bazanga ka bilamba bangonde bazanga ka bato kipe bango écoute aloba que général Kelly Charoston général kabaka bana souleka okande ba dépana et pas somba te lamba na kamwe bev succès ngo ezara sur base de quoi bev ngana kamwa nga nazonga na 5 valises na komela bino na groupe parce que nazali na besoin ya koluka ko nanda ko expliquer bino plutôt neni na futi ba excédent ya ba bagage plus au baksa ba nombre bagage plus mbongo ya excédent zo mata. Moi j'avais 5 valises nazonga nango nga nazongi na biloko na kabeli ba ndeko ba mi mutu nyonso zo quelque chose 5 valises na tiango na kati agence T na futa ngo na avion. Nazonga na $100 na maboko te. Nazonga quand même na une enveloppe quand même me permettant de tenir parce que j'avais pas travaillé pendant cette période là et souvent est dépendanga. Nga na kamwe bango ba kumisaka biso to ebana bana ba komono so ba dédicace ya bana poto. Yango la quantité n'est pas la qualité hein. La quantité n'est pas la qualité. Eh, naza choqué na okamwa. $100. Oti poto zongi na $100. C'est vrai que tu connais qu'on a pour nos boucs en bon côté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu as rencontré qui? Bandeko bayambi. Ah, ndeko pardon, s'il te plaît, tu n'as pas pour ton atambola kana taxi. Ich na nebina banzira. Na nebina banzira te okezo ba train wana. OK, nganga poto to na yekolia. J'ai déboursé combien?
tobite ke tokenda ko buka mbongo kuna mais quand même okuta na banani faut kuta koza en contact na batuma ba comprendre un peu souci na ba bika ande ko ayeto dépanner to permettre nga vanda boka demain atala na tindelo na autant yebi tuna no mutu oyo ozana wana azana compte nickel na tindelo quelque chose peut permettre au se déplacer ata na tindelo ata quelque chose batuma bazo ko se préoccuper na yo na sens wana ni na din ma zo luka landela boza position nini ozomona ba mi fi menga ba luka ba c'est dit batuma ko boye bazo porter yo na mutema on nzamba pambola batu nyonso ba venir biso en aide donc biso bato ba seka biso ke ba linga biso te na poto to zalaka fan te ba kipa biso te nzoka ba kipa biso ko leka bato ebele bat balana na botel la chair bazo ya na munok bat balana na botel la chair nga futi combien d'hôtel na poto to longwe mes na poto ali boso to kiti paringa la tiye Mombaya to vanda na hôtel combien de photos futi botel na poto quand na Belgique ne maman Charlie Nignon ti ko foot hôtel Belgique ma Charlie et puis on a foot hôtel car son à Paris net na messe et puis quand na Paris kutu dona yoyo ayoki ka ko foot hôtel ata 2 jours ayo luku na séminaire et rolem sou beba si akoli ayoka tate na suka na bise dans un hôtel abi jamais ba jour na ngalo na 6 na deuxième poto on anda kwa dona yoyo même premier poto na 6 acheter jour na nka na ndaku ni o sa non ndeni oboya au foot hôtel pendant que yo luku na ndaku ni et puis nenga zana atika ka clé abi demer na tiki clé ngana ke kayu tango ya okuta clé tango aboti pe tango ya okuta nunu mwazana okengela mwana biloko oli eza boye dona yoyo bato ebele basali yango te yango la qualité n'est pas la quantité bandeko na ngai biso babimisa biso nde tozaka maltraité na poto nzoka tokutana na bato malamu ba ange ba mama Steph Mbuyo ba ange ba Rebecca onga na kutena batu baza ba ange kutena bandeko ebele ndeko mwa mwasi abota ku mwana mobali na pesi mbote tokutana na ba ange tokutana na batu malamu bev tokutana na batu malamu ngai na ebiso nga na okita Paris na poto liboso na oketourner mission na Jo Matope ya ejiki tenga benga ngai bisinga batikeli nga enveloppe akaki pa na ye mama DS azaye na Paris to matin na avion ya azaye na business class atikeli nga enveloppe akaki pa ejiki tengi na kenda tina parler chez Eji via kiti apesinga petit chico la seki bev ya musuni zambe na ba pambola fali oyo nebisi yo nga nakutana ba mama famille bota oyo bapesanga bakoli au fait nga nazwi bakoli na ozonga na baolukanga 10 jours na ozonga tuna dona yoyo napesa adresse ndako ya dona yoyo po adwanda okutela nga wana mama Régine Bukolo azala mama warrior ayolukanga tina dona yoyo na tia bango kuta en contact na dona yoyo ozomona mère moko ya azwanga na carte okenda na eti kota parler na pesinga ba fantaisie pesinga na bala je te dis biso to sa publicité te mais yo ka bato bakabela bango te bazonga papa maman nga nazoki na 5 valises après au fait c'est yango bongo tout ce qui brille n'est pas de l'or tout ce qui brille n'est pas de l'or demain na moni ozoloba zo compatir na dikambo ekomeli manike avant toutes nos questions sur par rapport à cagnotte donc dans le pour finir ba fali ba ko intervenir en tout cas fallait ko intervenir sur les camps soule kauka ba ko intervenir héritier wata pa ko intervenir aida qui déjà a aidé à les na nini wana parce que compliqué qui est héritier wata pa ko intervenir ko soutenir en tant que citoyenne congolaise à souffrir à l'étranger à ko aider ko soutenir mais ça obligation te ça charge na bango te ozomona sauf ali fa landi visa pesa mutu na mutu sko tina kabela bato ngo ezali déjà le bai bossa nango obolingi après landa susu donc baza obligé à landi la te mais s'ils peuvent intervenir basa la quelque chose basa la et ozape mabete et ozape mabete na yoki ozo na nolo ba avant na beta sur la cagnotte ozolo ba bien pour na maniquer Manike azala parmi bateau ba ki yona Thierry Boyiba na poto. Papa. Ezani humanisme. Nga no beta maswa solo manika beta liswa lokuta. Na pesi vie Franck Poutou mbote. Vie Franck Poutou. Na pesi vie wana mbote. Na beta lisolo wana na live mona salara. Manika créer histoire moi lokuta. Kaki biso ibe na poto. Une histoire fausse comme tout. Aujourd'hui. A beta ta vie Franck Poutou porte. Na restaurant na ekuna na maison peut-être là me souviens au que les solutions biso lelo to mo compatir na manike
Il peut comme tu as battu le solo qui a bâti un 100 euros ce qui passe. Il y a papa qui a mobile à bef. Bengae a aidé yo. Aux hommes. Donc bah tout le monde va inventer ba histoire. Histoire. Vous avez inventé des histoires pour nous séparer ça bateau bangwana bakomo kimba bino comme bino. Bon ya mbabino sou. C'est compliqué. Cagnotte. Bateau organisé cagnotte pour na maniquer bâtir ne serait-ce quelque chose et permettre à vivre à Dukata ici quand Alors je dis merci à toutes les personnes qui ont pensé à ça. C'est une très belle idée. Ils ont initiative moi à Malamu. Il y a contribué pour la maniquer à ça ndikona biso. Fait au-delà de tout ce qu'on fait du moment qu'il n'y a pas mort d'homme mutabori mutazate ande kona biso. Maniquer c'est notre sœur, maniquer c'est la tante de quelqu'un, maniquer c'est la grande sœur de quelqu'un. Maniquer ande kona biso. Maman bana babia. Au-delà de tout toi non famille. Famille ça moi na papa na ote maman na ote. Alors ma contribution bon on va ça les habiller mais on a bibo bev première contribution les anniversaires les cagnottes pendant combien de temps parce que on vivre na poto on a 1000 euros pendant longtemps t'es si pour mukande ebima ce que tu dis ça les 15 ans mukande ebima est-ce que manique quel piano ça combien de temps pour régler la situation 3 ans 2 ans aux hommes donc ça sera pas c'est pas une mince affaire ça sera pas quelque chose de facile seulement soit manique à se décider ce qu'on dit kozwa dikamwa nini ya à continuer comme na ngunda ke boire en Belgique va tout proposer France wana alors ceux qui maniquent au continuer à vivre bon nous on n'a pas de problème avec seulement à comme sa chaîne est active à bando ça ta analyse grâce à carte visa na ba ko ça ça va tindé une agence à pas mutu à ko bando retirer un bon mois et permettre à vivre pour bourser les cagnottes éternellement et puis toi ça m'a dit que t'es Lucas Zemina poto na ajoana aux hommes donc déjà il y a ça et puis est-ce que manika za sous na vigueur na makasi ok ça cop to éviter et moi muke au botindele et permettre à s'organiser soit à en colocation na mutu mais manika pas ça facile à vivre déjà na vie à libandabo est-ce que la vie en colocation au coca c'est-à-dire muke au rozwa bato bava na poto au ban expérience au boyebi au zarananda kuno mo locataire azate ce que ça na peut-être vide au côté kuna afutaka un montant dérisoire chaque fin du mois pour permettre à vivre en condition carrément à entretenir et puis à gérer mbongo wana bien parce que à melaka bido on est bien ça aussi c'est un problème kuna poto bakangela ngo que ça prison na poto en tout cas on souhaite donc vraiment manique boye boye bisete ke bondo sela ka cotisation so ke yindeli aleki na nzela yo loba aye ba obatela yango bo proposer ba solution ici ka ko futela mais également manique wana moko il faudrait bandeko na ngai to loba yango vraiment manique wana ka moko il faudrait aussi aye kola ko se gérer atika ko semer ba trouble ko créer ba problème tala le problème n'est préoccupé communauté mobimba manika prendre conscience ya réalité wana maniké on compatit hein donc on va voir ce que la communauté va faire pour elle et puis on va cotiser na baroza ma cotiser ça la cagnotte c'est important moi ils sont de quoi beleli m'aider ils vont avant tant surtout comme la situation c'est les moments d'aider c'est les moments d'intervenir tous ils a raté comme ça to ke poto to localiser ouais surtout on y est surtout to coûter na poto on va essayer de faire quelque chose ça reste la famille voilà demain Nyangi nous restons toujours dans la même famille mutasangi sabiso na famille wana yaya fali pupa na ndenge ya famille na bango maniké na njoro mtasangisa bango babia musique toujours que son âme repose en paix lelo lisolo maniké to beta awa mais to koyi pe na lisolo ya vidéo comme viral to ba vidéo ba photo comme viral ya Kisinjora sa santé inquiète la communauté oui bien la communauté sont des balobaka fallait linga beta stade bazoluka makila njora basi ba lesi elo kwa mabe tout ça yemo pas les cas à démentir en le bic et ça linde qui a sali régime à perdre je crois 10 kilos ou 15 kilos si je ne me trompe pas sur 22 kilos sur 24 kilos pour ça la guerre à komana taille à combien auto santo à combien actuellement alors demain Nyangi en regardant Kisinjora tu penses qu'ils a dit bah signe un moto à perdre poids ou bien elle est malade ouais mon amour maman ba mo ba on a conduit ta conduit ça 120 kilos ça le beaucoup eh ngana kitinde et là tu n'as pas 150 kilos ba 145 kilos 2023 2022 2024 on a comment kita eh docteur a le bien kita ngayo eh ngayo botala nga bien
ngana kondi loka janvier loka mamana ngana kiti ndeo 120 kilo ngana kuna koma na 110 otika ngai na olanda docteur olanda biro te otika ngai na kondi te njo na kondi loboko loka baméricain zo loboko vraiment oza plan loboko vraiment ana kondi te mutakondi asaka boye te mutakondi ala faut za internet na hôpital ouais bana ya poto na koto hôpital te yo zotambola boti kobeta masolo wana mpe nzoka bino sa santé ya stade de France ezolobama kitoko eza nde na kiti nde bomona na ndako na ngati nasomba bavelo banini nakomosa maentraînement na motambola 30 minutes ya kotambola nalia asubi loka vitamine te natika bayob bayau banini basosiso de paris biloko tu natika bamosaka natika donc depuis 2022 nazokita nazofoncé bona oti na 155 kilo tala loboko kuna oningana koma na 100 kilo ozati melando nanga koma na 100 kilo donc faut bomesana nanga quoi faut bomesana donc munene eza faux tala lelo naomona taba yango oti nazati DX fandi nazati DX polo DX nakomi na DX 3X nazali na ba 5X kozwa nazali na ba 5X tala nazalaki bulo talibu nazalaki tala libu libu ekomokita ekomokita boye mabe ekomokita ekomaki otika naobunda na baphysique naonyokama mpona kita boya koyoka docteur eza bien koyoka docteur ya bien ouais naokita même nga mo mpe nakomi na basambo ça va esalanga plaisir donc mondene ya maladie natiki mpe tioko nazongisa tenti nanga normal natiki mpe tioko merci naokaki rumeur moko comme quoi azali un problème à sucre. Okay. Après, alobi asaline à perdre des poids. Alors, ils ont ma BT et ils ont bien. Si ils ont qu'à perdre ta poids, c'est qu'on bilati. Okay. Mais si ils ont pour ma santé, nzamba sunga famille n'est pas proche n'est pas permettre à l'andilango comme ça et aider. J'espère qu'il n'y a pas vivre dans des conditions il y a bien. Parce que contrairement à Maniké, un jour à travail pour Fali. Donc, un jour on va na potona, il faut avoir dans des conditions il y a bien. L'obito yo kate qu'un jour a eu un problème en l'eau là. Maniké, bon c'est candé Fali. C'est ça aussi. Azala na de quoi vivre, azala na argent de poche, azala surtout ce que cas potona kenda kezaki na compte. Ya musala. Pour moi, les autres qui sont dans Stade de France, ça dit qu'ils ont un compte à musala. C'est sûr qu'ils ont un compte à musala. En tout cas, il faut balancer. Il faut payer ses frais d'émission, il faut payer ses logements bien, avant dans des conditions bien. Parce que dans l'âge à un jour, si comme la mère na bisoana, et ça va tomber, il faut pas faire payer dans des conditions bien. Musala un jour, on sala les lotos qui paye, tous on qui paye, ça te tourne dans ton bomé musala. Un jour, à ça coller à cause sango souti. Ah, mais il faut quoi vivre na o asalaka o alonaka donc il faut vivre une expérience mais quand ça rabat terrain que na raison mon eti boy ba c'est jora que nous peut ça communiquer afin na qui appelle ça communiquer à passer message aux monde bilo moi bon je ne peux comme actif ba yamba peut-être en duplex to ba yamba batuma ba les rabat ça rab émission mais jora za pena mon terrain pas li souter parce que assis à colis alors le minimum mais ça que va prendre soin parce que le biso likambu batu ba le bilara même fali wana batu ba ko pointer du doigt et ceux qui vont constater que l'état de santé un jour ils a bien été abîmé na caméra ti OK oui OK sur la santé d'état de santé bien été ko lobisa mokili abîmé na caméra ti afanda boluki mutu mususu sala yango parce que c'est que ma combat ozo comme na page wana c'est tout monde nango buketo tozo lobate tozo chango kate ba do mona ngo bazo négligent mais opinion zo ba mabe le mabe que Stade de France yo faut makila tout ça njora na so ba zo mona mona misika so ba kufi ela ta fali boni njora so kazwi likambu communauté am so lingara likambu tala manike o asage pa fali te me bazo ba a décider o ke va na poto ye moko mais bazo lo ba keza charge ya fali vous voyez donc so njora za santé bien te na caméra te tia au se rétablir azonga na caméra et puis tout ça à perdre poids comme appelle ou ta maladie ça c'est pas faux donc moi je lui souhaite beaucoup de force en espérant qu'on aura bien qu'on se rétablir bien mais je répète et j'insiste je pèse mes mots beau pèse un jour à logement il y a bien conditions et de vie il y a bien azanambo on a ma à vivre na poto abeta matolo té pokara lobi soki likamango bimi batu bako loba bazongi la fali question o ezali technique mais réfléchis aussi. Qui s'est dit à la poto? Dès tout ça, on constate que
ils ont mission de service parce qu'à chaque fois tout le monde est libre au Stade de France, ça la promo, campagne tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont intérêt à Fali pour pas na ici où il y a ça là sous direction et dit badia dans direction marketing. Ça veut dire que dans un poto na boué, na même poto azali, dans même poto maniki azali. Est-ce que Njora a passé par la relation nae pour aider belle-sœur nae ou ba na poto mais ba mona na raté parce que au pire que ce soit monani et virer dans ma problème comme quoi très à qui écoute na maniqué boina boé to solo raté manika finga fali pour les tomoni bazo s'afficher alors que c'est une famille parce que manika za maman ya bana banjora donc les lots sont likambo za njora OK monana na maniqué et comme la besoin likambo aida te ça qui dédicace et comme les problèmes boy ba yango que les lots sont manika na problème difficile njora ko assister donc moi je ne pense pas que c'est un problème. OK. So ba mikolo ba na besoin de sa vidéo te même kola lelo côté mana mutu yo yebite nzoka ba filmer c'est ça le problème. Alors oui, je peux assister maniqué hein, parce que na mito famille ka bango anat. Il faut pas s'entraider pour vivre sur un sol étranger. Moi je trouverais ça tout à fait normal et légitime que j'aurais décidé quoi assister maniqué pour quoi que ce soit. Nous sommes à la fin. Voilà. Adresse no ya souka par rapport à la communauté nabiso na bande ko nabiso nyonso bazo aspirer pe ko kende ovanda na photo. Ouais, en tout cas, qu'on va n'importe où en préparation. Pour un début, si on a quelque chose, on aura ma soeur, ma mère, mon souba bien, on a téléphone à vie demeure. Non, tin les locaux les lots, on a plaisir au Kaba. Ok. On a une souffrance à poto, on a même €1 au lien McDo à l'époque. Donc, on a une habit passé au Luka. Et ça, on a parce que ma famille, elle a Kinshasa, au tin quelque chose, bah ça la business, bah du balier. Alors, on a souhaité que bino bosa la mbongo na ndenge bato apoto boyaka osa ba cotisation bozo kabela bato bambongo botindaka bato mosusu mbongo po bafinga bato bosa ba cagnotte bête mpona motu moko azosala eloko te mais bino wana bato ya liboso nde boza wana boyebisaka biso bomoni nti bokanisaki po ntango eza facile bino mona batiti na no bolakisaka tre kuna bobonga allez après toi bah comment c'est ngabino et comme sous problème pour le la vérité na bandeko pour ba quoi s'en tenir botira au sala neti so ko e poto ko monde eza bien opportunités et belle temps to comme opportunité belle na bo ça soit ta proposition alors bref bon courage à Maniké, bon courage à Njora et j'espère que vous avez la solution au niveau Nabango. J'espère que la solution au niveau Nabango, c'est ici que nous allons mettre un point final à l'émission Nabiso Lelo. Merci à Credo Créa pour la réalisation. On se retrouve dans quelques heures pour l'émission spéciale 5 ans après Fali Boison, ça concerne à Poto, le 28 février 2020, le 28 février 2025. Bye bye.